Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. En monde rétrospective, magazine d'actualité en lingala facile plus 233. Yamokola lelo e bandi mbote na bino bisika nyonso bozili baku ya kolanda yango. Na sei ya ekala bota la file d'attente na biso polele. Alors qu'il y a ma province, sous opération, il y a enrôlement, et identification, il y a électeur, et zali kole kamalamu kasi sengel boye baki na ba province misusu ma papa neti awa na mbandaka na province Équateur et sika wapi ba Jean Yaseni bazali kolela. Bato bazali mais matériel eza na moto te. Seni nyonso en cascade. Makambo nyonso ya seni en cascade. Ba appareil ezokanga photo bien te. Bato bazoya, ba photo ezobima moindo, bato mosusu bazoboya ba photo. Et puis tala likolo kuna eza panneau ya PCI à disposer biloko na ya ndako ba panneau, ba batterie, ba convertisseur asungi seni. Noki échec na centre na biso. Toujours sala na amour ya mosala na amour ya mboka. Mais loko moko zo sala na seni zate. Biso baje a seni. Ba pesi biso mbongo 10 000 francs. Tu as qui depuis le 24 ti lelo 10 000 francs. Toko sala nini na 10 000 francs. Mosala pe to yaki izo sala matin. Bota la rafi d'attente ndeza. Polele. Bato bazoya moto zate. Bato bazoya moto zate. Le on est chargé là no mois muke. Et ça l'attend après ba 1 heure du temps. To me yakozata 20%. Bon, tu me okangata 3-4 personnes. Bon, mosala yango ekosala makan. Soki kadi mamoni ki ekoki moyen zate. Akangi ba matériel na ye. Azongisi Kinshasa to azongisi na ba entrepôt na ye. Parce que o eza la gisi déjà échec déjà et c'est mon année déjà. Tina moko enrôlement ezate. Biso nano ba agent. Toza atana indice moko te ki zo représenter que toza bato ya sini. Biloko kaka nde zo la gisa ki toza bato ya sini nde ba oyo. Ata décharge ezate, cahier de contrat ezate, toujours ata salaire était et là comme côté toujours ça na bénévolat. À part 10 000 ba pesa biso pour que tu na ba centre. Ata moitié à salaire ezate. Papa président Yaseni papa Denis Kadima peuple congolais et lingi komona clair na likambu oyo. Dossier à suivre. Base la ata 2024 bon ba ça l'enrôlement na ndenge ya bien. En tout cas, bana mibali oyo bozali komona banyokola population ya quartier qui sont tout ozali awa na commune ya Kimbanseke. Bango ba se regroupa na des ekiri oyo bayaka à chaque fois kubunda awa ko seme terreur soi-disant ki bango nde bakolo mabele. Kasi tangu la police ya Mbata eyaki bango nyonso tui la musi ya zaza sans cynique kasi bilongi ya mababe nde bakangamaki. Na part na bango pe population etalisaki boye. Suseta wenza braza bakoma osala na bakuluna koyati menace koto. Donc tosengi penza ke biso kotoyo toza posa batela biso mbata ezala awa na missioni kotoyo kuluna lekito yango bakimi njelo bakimi boye. Sibazo wala nini? Eloko bawela ba mabele. Esi mabele ngala bango na barabi. Américain na barabi biso koto to posema ya mbata batela biso mbata. Trop c'est trop bana oyo bayokaka te yango nde oyo bakangami esengeli ba servir d'exemple. Yo
ateko bazali kopekisa bango batikaka te mutu makasi atako bazali kopekisa bango koteka tout au long ya boulevard kasi bayokaka te na tourna ye le major Rémi Kanza mal à l'aise alobi akolemba bango te chaque jour akitaka na terrain pona ko assainir secteur oyo ezali sous juridiction na ye et puis surtout problème sérieux oyo ezalaka na Tchangu pona oyo etali circulation routière. Ah oui, mikolo baisage ya boulevard Lumumba précisément na mopanzi ya Tchangu bazali ya kosepela makasi po bazali kotambola pepele boza na idete boyende ezalaka kejo. La discipline est la mère des armées. Baloba ba indiscipliné bazalaka na place ten armée ndenge esalami na centre d'instruction ya Kitona esika wapi babengani bana basi oyo bozali komona pona ba comportement ya mabe lokola komela ba drogue, ivresse publique, bazemi, indiscipline, divagation pona kotanga kaka wana yango balobi trop c'est trop bazongisi bango na cité bisika bautaki lokola ba civil ndenge kaka bayaki yoka eloko oyo Ah oui, la pitié ne fait pas la force d'une armée. Eokani. En marge de la conférence internationale minière Indaba Oezali Kosalama na Cape Town en Afrique du Sud, intervenant na suite ya locution ya homologue na sud-africain, président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a condamné qui de forte voix pillage ya ba ressources minières ya République démocratique du Congo na Rwanda. Placé sous thème libérer l'investissement dans les secteurs miniers africains, sécurité, stabilité, paix, approvisionnement, Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité d'une occasion pour nous présenter vision na ya transformation ya secteur minier na République démocratique du Congo paix na Afrique. Que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre,
le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Dès mon accession à la magistrature suprême dans mon pays, je me suis employé à redorer l'image de la République démocratique du Congo pour la rendre plus attractive aux investissements en la transformant en un espace assaini par l'amélioration du climat des affaires. J'ai instruit donc le gouvernement de prendre des initiatives allant dans le sens de s'inscrire dans une dynamique permettant l'amélioration du climat des affaires en veillant à ce que la mise en œuvre de ce cadre favorable aux affaires concourt réellement au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique adapté servant à faciliter les opérations commerciales, à protéger les droits de propriété et à régler les litiges. esengeli boyebaki en marge ya forum oyo Fachi pe Cyril Ramaphosa bakokutana en tête à tête pour na échanger sur SADC pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Tala ndenge kaka lobaki ndenge pe azali kosala mukwantombolo Fachi Beton azali kolala te butumoi ti makambo oyo ya République démocratique du Congo et kozonga na nzela. En vérité, je vous l'ai dit, mboka na biso nanu ezwa mokonzi ya boyete. Wumela na ngwende na yo papa. Kejo. Ah oui, jamais bazanga toujours présent bandeko ya plateforme base Tshisekediste fasciste BTF en sigle ba répondaki présent na appel ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya na cérémonie commémorative ya 6e anniversaire ya décès ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba décédé le 1er février 2017 en absence ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyazali ko séjourner na Afrique du Sud pour toujours Kobundela intérêt à la République démocratique du Congo à travers conférence internationale minière Indaba, cérémonie Elekaki Kitoko avec un pacte pédologie, na présence ya autorité ya ndenge na ndenge loko la premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo, président ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosso, chef ya maison civile ya chef de l'État, président ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, pe batu ya ndenge na ndenge oyo basinyaki livre d'or pour na rendre vibrant hommage na grand combattant de démocratie Sphinx ya limité Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kombo ya plateforme BTF communication et salamaki boye. Jour pour jour, que notre mentor, le Sphinx délimité d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, nous a quittés. Et chaque année, le 1er février, nous venons toujours commémorer la disparition tragique de ce grand homme politique dont nous incarnons la vision aujourd'hui. Et Sengeli Boyebake, cérémonie Oyo ezalaki reportée de quelques jours en raison ya visite ya Pape François na République démocratique du Congo sur invitation ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Keyo. Surface médiaté Montpellier, et oui c'est bien trouvé Padjou Eli, la frappe de Padjou, l'égalisation de Vita Club. Championnat national ya football ya Congo et que se poursuivre toté championnat et Katanina yango ben certitude ezali makasi bakambi ya Ligue nationale ya football ina foot en sigle batalisi ki yango lobby eleki na ba responsable ya ba club engagé et sika wapi bayebisi bango ba difficulté nyonso bazali ko rencontrer entre autres makambo etali finance mbongo ezate pe ba manque d'infrastructures sportives. La Limafoot nous a informé des difficultés qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat
de cette saison 2022-2023. Le soubassement par rapport à cette difficulté n'est autre que la difficulté sur le moyen financier. Il y a également un problème de terrain. L'INAFOOT n'a pas de terrain pour organiser bonnement ces championnats cette saison. Tokende wapi alors que dans quelques jours, awa 4 clubs congolais bazali kokota na phase de groupe ya différentes compétitions interclubs ya CAF, à savoir ASV Club na Ligue des Champions, Daring Club Motema Pembe Tupuisa Mazembe pe Saint-Éloi Lupopo na Coupe ya Confédération ya CAF. Sans championnat depuis décembre eleki toyebite soki bakomemela biso ba résultat nini. Dossier à suivre. ezalaki somo lobi eleki na province ya Nord Kivu esika wapi baétudiant bakitaki na nzela mpona koexige départ ya baforce régionale soki balingi te kobunda pembeni ya ba FRDC contre barebele ya ba M23. Les étudiants batalisaki qui ba violence na région et sali déjà déplacement, il y a plus de 200 000 personnes dans la province parmi lesquels ba étudiants, ba femmes pe bana. Ba étudiants batalisaki lisusuki au lieu ya kwa pouyer ba FRDC selon mission na bango o bayelaki ba force régionale bazali au contraire malheureusement ko faciliter ba terroriste M23 ba maintenir ba zone occupée. Pour un rappel, il faut signaler que lors ya sommet extraordinaire ya ba chef d'état-membre ya EAC tenu week-end eleki na Bujumbura mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abendaki matoi makasi na commandant ya ba opération ya ba force régionale. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Batu balekaka na boulevard Lumumba précisément na mopanzi ya district ya Tchangu bazali ko remarquer que discipline et koti makasi na likambo tali circulation routière ezali po butu moi mon major Rémi Kanza dit mal à l'aise azali na nzela pona koveye ke bambouteillage ya pamba pamba ezala te bambouteillage oyo ezalaka du na bitelemela mwanza na batu batekaka na balabala aux alentours ya nzela pe surtout bamituka oyo etelemaka likolo ya sode muto pona kokitisa batu bakomisa yango are kokamwa. Ah oui, yako samba ezate musala ezali komonana. Mamu ke salamaki a tolongo sikoyo touti Pascal comme na quartier 1. Uti là. To comme na Pascal to fongo nzela yesu na quartier 1. Mon bateau Rémi à l'aise babi puisque la promesse est on la musala na ye. Félicitations na mon major Rémi Kanza mal à l'aise pe équipe na ye mobimba boende ezalaka yo.
Ancien vice-ministre et intérieur, le sénateur Évariste Bocha, Bayambama Kilobeleki, na président ya chambre basse ya parlement honorable Christophe Mbosso, na cabinet nae ya Moussala au cours ya ba échange na bango, balobela kipe processus ya identification pe enrôlement ya ba électeur pe lisou sous situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes communs à pouvoir débattre et surtout pendant cette période d'enrôlement. Il était tout à fait indiqué que je viens de rendre des civilités au président et qu'on parle des problèmes d'intérêt commun. Et nous avons évoqué également l'Est du pays, parce que le président de l'Assemblée n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. Nous avons longuement parlé de l'Est du pays. Natournaye, ancien ministre et industrie Germain Kambinga, a martelaki sur vision et parti politique naye les centres où ils allaient soutenir l'action et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le centre n'est pas un secret. Nous avons fait de nombreux communiqués et nous avons toujours dit la même chose, qu'il ne peut y avoir d'opposition en période de guerre. Que, en toute logique, toute la cohésion devrait être de mise pour accompagner les efforts du gouvernement, le président de la République également. Peu importe qu'il y ait un processus électoral, de notre point de vue, à partir du moment où nous sommes en guerre, c'est un argument qui joue en faveur d'un vaste rassemblement autour du chef de l'État, pour donner une image de cohésion. Au regard ya ba entretien oyo en général, bango nyonso bayaki kotalisa soutien na bango na gouvernement congolais sous la vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Keyo. Pour la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Tous déterminés, locaux à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ti Tokolonga frappe na frappe, lobby l'équipe ba forces armées de la République démocratique du Congo, ba intensifier qui ba tir en visant ba terroriste M23 oyo ba bandaki koluka ko forcer passage ti kokoma na Goma moto eleki ba rebelle ya Paul Kagame ba pakati mbangu na Karenga. Tui la mouissiaza avec tentative ya kokota na sake. Malheureusement, ba FRDC ba beti bango lisusu pe ba kimi na direction ya parc national ya Virunga. Situation oyo est créée panique na niveau ya population ya Sake pe ya Ndinga. En perte de vitesse, ba rebelle ya M23 ya Paul Kagame ba komi ko utiliser ba réseaux sociaux pour na kolakisa ba information ya lokuta afin ya ko créer panique na population. Kasi ba kolonga te po partout mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koleka azali kopwata bango na ba stratégie na bango ya mabe boyende zalaka. Répondons à l'appel, il y a détresse, il y a beaucoup de la commune, il y a Selembao. Concernant souci, il y a phénomène Kuluna, na commune où ezali sous juridiction na ye, commissaire divisionnaire adjoint à la police ya ville ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a salaki personnellement des centres na terrain pour na palper du doigt impact ya phénomène Kuluna côté Oyo. Sur place Kakawana, Bachaki Maboko, na quelques Kuluna, motif ya satisfaction pour la population.
Au regard de la situation, le commissaire divisionnaire adjoint à la police de la ville de Kinshasa a installé quelques points chauds dans différents quartiers de la commune de Selembao, pe ba élément ya sika ya groupe mobile d'intervention communément appelé Ujana et Sika Wapi, général Silvano Kasongo atalisaki bango boye. Bakuluna bazui concession. Baotia loi. Bateau, paisible citoyen, bateau à volant, bateau honnête. Bateau qui s'abango kota bandoko na bango kobuka, mutuale kate, comme bakuluna ya ngalema na koto basangani, babundaka. Comme terrain prédilection, c'est que comme terrain na bango babundaka, ba qui s'aboka sa bango. Alors que police ya zawa na pona kotia kinya. De façon que kuluna soka sakani ko neutraliser yé. Eza blague te. Blague te. Dans sakani azuna malukolo azuna loko. Ezali défense légitime. Nabi ko bomate mais na lokolo azuna lokolo akende kuna bakende soigner. Blague ezat. Bato mabeto kanga bango, bato malam to batela bango. Bata bo ndenge balingi. Ezate 20h 21h on heure tardive. Non non makamo ezat. Heure tardive ezat. Mutokota ndenge alingi. Na kombo ya population, communication et salamaki pe boye. Nous avons souffert ici de l'insécurité. On n'a jamais vu, jadis dans l'expression de Medidi, ça n'engage que moi. On n'a jamais vu les organismes ou organisations structurées des droits de l'homme ou les associations de défense des droits de l'homme descendre et si quand on outi kuna nase ba éduquer bana wana ba so bango ba pesa bango tana ba école to na ba centre de formation mais ce qui est baby ne ba structure wana ebimaka. Donc je lance un appel patriotique au nom de la notabilité de Selembao. Et pour citer, je remercie l'équipe oyo kosala l'investigation pe installation ba point chaud nzambe oyo Congo nzambe ya bakoko na biso ya Mfumu Kimbangu ya Kasavubu ya Lumumba abakisela bino ezangi na misala na bino. Merci. Alobate poizo 0 Bukumestro ya Selembao a communiqué. Lelo na moni moi général yemoko akiti aye alobi na tiela yo ba point chaud ya intervention na frontière na biso Trengale mana Selembao. Prenant parole à son tour, le général Silvano Kasongo a talisaki motif ya descente na ye na commune ya Selembao. On neutraliser moto continuer ko tangaye ko tia na disposition ya justice. Ce qui peut balayer dans le colo ya mabete, évasion dans le colo ils ont dans cadre de légitime défense, à cause bâti acquis des droits. Parce que nous devons faire tout problème à colo des problèmes social et les autres ampleur mususu et c'est une population na ba autorité politique administrative na biso police biso base do sangana to sala makasi population malamu ezali. Bato malamu biso mosala biso ko batela bato honnête. Ba paisible citoyen mais ba oyo ba tia bato mobulwa il faut to sala makasi to tia bango mosika. Donc ça quand même société quand saturé il faut que la solution justice ezali. Justice ezali na ma mécanisme de façon que bato wana bakende mosika bakima batika makambo. Ah oui, boyende ezalaka général Silvano Kasongo mosala ezali komonana. Nani akoloba lisusu? Yekeyo. Ninango silaka te to komi na suka merci pour la confiance et fidélité pour les matés couper ça na magazine na bino d'actualité en lingala facile vous sepela ki na ba image vous ça merci na Gelor Tawaba Air Force One l'avion du boss azalaki na sima caméra ba bébé ba mataba kita ba balkol mabile na préféré bino ekeyo oui. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.